di misho wandwana alobi asa muto makasi ya bundaka ya ona ko ebisa na eleko o biso toko bundana katanga bougie ya munene ya basango yali mulai so ba pelisi yango po esila ndeko okobunda toki ba beti yo muto makasi po bougie na kosila lelo te les hommes de Dieu qui nous ont rendu cette tâche difficile. Et alors sur ce, moi je dis ceci. Makamonyo surtout ya mabewana ekoleka te. Nous mettons le cardinal Ambongo Akeba pour Congo. Toboyi makambo o elekaki na 2006, 2011, 2018 ezonga. Toi ina posé à mokambe aseni o ali peto. Bonjour, président de Carté. Bonjour, mon amboka. Bonne santé. Santé, moi, madame. Moi, madame. Yo, koye bateke mboka, yo kopela moto. Bako konza mboka, bato FCC, bako boma mboka, na façon moko ko sakana te. Kabila, elle a biso makambo nyonso ya mokili na Congo. Kabila a eu pouvoir Outa 2006 asali 18 ans na Bokondi mais eloko atikeli ba Congolais et ali kaka nzala nyoko makambo ebele ya mabe na ngo lelo so otuni Congolais nyonso oyo abikaka na Congo na mboka akoyebisa oke mboka ekobela ti lelo ekoluka mutu oyo akoki koya kopesa bango lobi kwa solo na yango na uti koyebisa yo ke nali moi bien mususu yomoko faut comprendre Kabila azaka sous président de la République. C'est quoi n'est combo ya Kabila na monako na. Mais quand toi tu me poses la question de savoir Kabila a un sous mokonzi mboka te. Mais yo yebite ke ye mutu wa kokonza Assemblée nationale Sénat, il y a une majoritaire. Oui, éviter. Est-ce c'est majoritaire? Mais Kabila, nous avons dans tête de Mboka. 18 ans, il y a pour Mboka dans la tête de Mboka. Mais à la tête, à la président de la République, il y a un combo naïe et ça, on a binoté. Kabila a majoritaire dans l'Assemblée nationale, Kabila a majoritaire dans le Sénat. Tant que tu as comme on a écotangama de temps en temps, c'est par rapport à ma gamme. Pour qu'on a écosalim. On a dit à madame, tout qui est dans la camam, la yenalombango, au moins aujourd'hui FCC Monimba. Basal la chantage, na mokonda moka balobi que le kola bango baza majorité populaire et par les bazana ba député ébélé na assemblée, bazali na ndingisa. Ya kolekisa ba loi oyo nyonso ekozala na faveur na bango tokei na loi mina kusakata ba suspendre yango te pour ton information ba kei nde vacances parlementaires tango bakozonga na mois de septembre bakozongela yango mais na yango yoka na sisa makanisi na ngai na yango na koloba boye tango bango bakobeta tolo balobi ke bana majorité parlementaire bacha na mutu na bango to bacha na mitu na bango po eyali sakata na minakute eyali nde bato Kabila bayali simana balwa wana oyebi lokola ngai que bato ya Kabila babomi mboka oyo pendant 18 ans mais yango minaku na sakata bakei kosala loi o babengi en français des lois diaboliques loi eyali na intérêt ya population te et ali obelese na intérêt ya ko protéger miyibi oyo bayibi pendant 18 ans omone yango wapi intérêt ya population et ali wana te okola na madame tango baye na loi wana ba proposer yango bayibi déjà que bayali majoritaire na Assemblée nationale bazana plus de 350 députés ola ninga madame sikoyo ya on a koyebisa bango vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire mais sachez que cette majorité parlementaire fera face à une majorité populaire et qu'on les pour minaku ali exemple na mboka oyote minaku ali na oba bengi ba nyongo ya FPI ou na malamu aina ba nyongo ya FPI il doit d'abord commencer par rembourser l'argent ya FPI so vi sakata pour la toute première fois sakata
azala député national yoka siko makanisi na ya mabe donc ako voter ba loi oyo ekobatela miyibi nga na yo toyebi ke na mboka oyo bayuma bayiba mbongo yuma ndenga za wana ana mbongo utaolanda ba mikolo eleki 200 millions ya Jekamine ozwi ndeko Boshab 32 millions ya Snell ozwi banteko baza ebele ba matata mponyo ba bukanga lonzo tout ça bato baza ebele na yango na koyebisa Félix tant bato FCC ba ko sala Félix mais tika yo okochanga maroba ya yo na mboka ngai mais soki yo kotanga kaza président Félix tika nga pena loba o ezali kati na ngai na lobi ndeko Félix Chilombo outrage wapi yango bino mabe na bino yali soki muto akoloba bosolo bokoloba keza outrage ezali outrage te tant yo kana epsa tant Kabila ayaki président na mboka oyo okotangela ngai obien olokeli nga vidéo moko oyo Chilombo abenga Kabila président réalité abanda koloba kaka o aiba bokonzi ya mutu tel botika tala tozalaka ba démocrate na mboka oyo président yo kana epsa yo nde olobaka mingi télévision ngonga bon wana olobi toleka sikoyo na point ya mibale marche ya lamuka eza lobi pardon c'était yoka mokona balobi eza ya réforme ya CENI pourquoi bobandaki nao te na réforme ya CENI maintenant na élection après ta bomoni esimbi te bozongi na réforme koyebisa biso te que pourquoi tobandaki na yango te la question que je vais poser tu devais me poser c'est celle-ci bato oyo baali na ndingisa ya kopona mokonzi ya CENI yali les 8 confessions religieuses olandinga malamu yali biso te nga na yali oyo moto aosala politique te ntango okoloba ngai esengeli otuna motuna na ndenge wana te esengeli otuna motuna na lolenge oyo bato oyo baali habilité ya kopona eyali baconfession religieuse baza 8 na yango sasa hivi na micro na yo na kamera na yo nakoyebisa eloko moko omoni bato babengi bapoliticien baa bandoki miyibi nakoloba bien bato bakoyoka nalobi bien bapoliticien ya Congo baza sincère te kokata ngai tikanga nasilisa ba sincère te basala nzambe ba sincère te na banganga wasoloka wana barape sincère te tu peux t'imaginer likambo ya CENI ndeko Martin Fayulu alobaka ngo nous devons commencer d'abord par appliquer eloko Martin Fayulu ayebisa biso ayela biso eloko babengi plan de sortie de crise na plan de sortie de crise tant a proposé yango oyebi eyano ndeko Chilombo apesaka ndeko Fayulu abi akende nango na parlement esika oyo Chilombo ayebi ke ali ata na ba député o baleki bato FCC na ebele te il avait fallu likambo ya CENI to bandango en amont. En amont, cela veut dire quoi? Tout que nous avons réforme. Surtout que nous avons réforme, tu as dit que ce que CENI est comme péto. Pas péto liango est comme penda et la main à montagne et à pembe. Maintenant, tu es sûr que attends ceux qui te poni présent à CENI sikoyo, tu as na ba mbeba o le kana 2006 te, o le kana 2011 te, o le kana 2018 te. Pour tozo kende na boyebi nyoso ko CENI est acquis réformé. Oyebi so ki CENI est réformé lelo. Hein? Nako yebisa yo. Attention bazui maman Sifa. Bazui maman Sifa. Bazui maman Olive Lembe. Bazui Jeannette Kabila. Bazui Zoé. Bazui famille sur Kabila. Batie na CENI. Tokende na mapunani. Oyebi pona nini? Poto yebi déjà que eloko to bando senga réforme à CENI na mobimba na yango ba serveur wana il faut penda CENI ba réformer yango na mobimba na yango. Attention ozui mutu o aza proche à Kabila o ba mela libele moko na Kabila. To ndima na biso. Poto yebi déjà que ndenge za wana CENI eza clean pendo ba bien clean olandinga malamu na yango lobby marche ya lobby yali kaka pona bato la mukate marche ya lobby yali pona bato ba ebanso balingi mbongona na Congo olandinga malamu toko tambola ponga ye neti na minuto na yebi on sa maronda te toko tambola po ngana yebi te likambo yoka non tant ko roba ke biso to tinde kanda biso dena biselo to ke malende kasi mitune za yo tuka kasi ngana tsiko ya nola te za tune mutunga olobi makambe bila na landio bien que bobozo ki na réforme mais boye ba ki ke nani CENI yango eza na mbutu mutu na kati pona nini botindaki kandidat na bino yeye bako tokoloba bien na utuko na nazo bandela lisusu
ba confession religieuse ba rendre biso mauvais service na ko ebisana episcopo ambongo et ali malamu te motolokola yo ocha potopoto na kati ya boponami ya président Seni potopoto komona lelo et ali basala nzambe mutu basali ke koma bayaki sincérité ah yo kana ebisa yo bayaki sincérité yaki ba candidat ebele ba ko éliminer ba candidat tout ça mutu leti ya lewa na cause la jamais candidat pourquoi parce que alaki candidat na mapunami oyo toleka na ba norme ya ko pona président Seni yo ozalaki candidat tu ne peux jamais postuler pour être président de la Seni tout ça potopoto wana bato amemeli biso ngo ba nani ba kondia o ba bengi bango ba mupe ba pasteur ba ko ele biso potopoto na yango yo kana ebisa yo lobby lobby tokoya makamba lobby siko ambongo mutu a désigné qui est candidature na yutaki na la mukande et je vais t'expliquer omoni eloko ya kopona mopona mi ya Seni voilà nazo peto la siko esika yango ambongo balaki na candidat la bango o ba bengi eyali tika toke malemba eyali tokende eyali sikoyo bayaki penda na o ba bengi information à la source te ndeko o ya bango ayaki candidat o kananga malamu siko ere toko kende bango bako kende po bapona mopona mi Seni na mitu na bango batiaki lokola mutu na bango azali yende muntu okobima candidat ya Seni sikoyo Kabila tali bango na musika ayebaki ke mutu wango ayalaki candidat na ba élection au toleka normalement na ba norme na ba critère akoki jamais koleka onaninga maramu parce que tu as été candidat akoki jamais koleka ozala président Seni mbutu yali siko bango bayebaki yango te et ba komi azo éliminer bato batikali 3 oh non ba o ba kasayen ba ko leka jamais to komi wana soulever point basala nzambe to ko benga le ba pasteur bango tu vois cette affaire me fait mal c'est ce que nous condamnons avec fermeté nous condamnons ça bango baleki biso te na mayele Congo yali ya mbongo te Congo yali ya babengi nani yali ya Sonika Futa te Congo yali ya Chole te c'est l'église catholique qui nous a amené ce désordre alors tu sais qu'est-ce que tu veux que je fasse toko telemele yango baza banzambe te bako sala musana na bosoto il faut ko telemele bango olaninga malamu kasi na ko ebisa yo loko moko écoute je te dis une chose pour l'impudence de la mission tika nazolo banayo na bandeli susu ba mupe batsala nzambe mutu bandiri biso na erreur olimo yeba Congo ya yali koma kikuna ndengeni kasi ba proposition abatisa eza activité donc ba candidature tango ezo koya te ngai na yebi yali bien nako loba ngote bo soki die yali ayaki candidat et que ça na critère moko ebomiye o ba benyi candidature na ya déposaka siko ya comme sous président Seni za mutu il fallait pas le candidat mususu o ako remplir ba critère on a ninga malamu siko erbilo pour candidat wana et que na dernier minute na ba candidat o bazala ki éliminer ya etika wana et ka koyi où est le problème ce sont ceux-là qu'on appelle les hommes de Dieu qui nous ont rendu cette tâche difficile. Et alors sur ce, moi je dis ceci. Makamonyo surtout ya mabewana ekoleka te. Nous mettons le cardinal Ambongo en Otobenginini Akeba pour Congo. Toboyi makambo o elekaki na 2006, 2011, 2018 ezonga. To ina pose ya mokambi ya Seni o ali peto. Mais avant wana tokobandana ko sala o eloko babengi ba réforme. Na minute eloko zo préoccuper biso match na biso lobi eza ba réforme ya Seni. Surtout si ba réforme ya Seni, ndesiko sasa hivi tokoyeba na ndenge nini tokopona mokambi oyo akoki ko kamba Seni. Mais soki ba réforme ezali, soki ba réforme ezali tout sali yango, on va maintenant aller tout droit au bilan. Il avait fallu qu'on commence en amont, avant réforme, et après la réforme, sikoyo, dès sikoyo, toye sikoyo, tout à la makamba mokonta tseni. Basani makamba na bosoto belé, to teleme yango. Yango lobby,
nakoyebisa bakongomani nyonso oyo balingi mbongo wana ezala bazala ndenge nini baya lobi na match tobundela Congo po Congo eza biso banso mutu moko te ali likolo ya mibeku tobima nakoyebisa bana changu FCC lobi bobo ya bundima on soit tango okotangela ngai bato FCC bato FCC bali modèle T hein bato FCC bali modèle T olaninga malamu ba pomoli mboka o pendant 18 ans tango bakoro babongo omoni ndeko Kabila alingaka affrontement te Kabila na 2015 balingi ba choisir ba changer loi électorale to bimaka na banzela loi électorale elekaka te ne touchez pas ma constitution ozwi ndeko Kabila na 2018 alingaka imposer biso ndeko Shadari olaninga malamu tango to telemelie bazonga sima nakoyebisa Shadari nakoyebisa bao bako kwaka kena mboka oyo hein Kabila Shadari za exemple na mboko modèle penda suivre tata mukolo na aji azala ngwana tika na koyebisa Shadari alobi ba destituer mboko omoni Shadari hein a mutu moko soko ezoya to sala émission kotangi na kaya komona ete kasi na yango na koyebisa yo aza exemple na mboko wote mutu atindaka bana Congo bafinga bato batata na ye soki mutu afinga tata na yo yo pe ozo tata na yo nde mutu koyebisa nga wana Shadari aza exemple a modèle te et PPRD FCC et un modèle na mboko wote donc bato FCC ba bomi mboka oyo makambo akoloba wana tokokende mokonzi na bango azongaka nsima kotangela nga bango te po te po bon FCC eza composé na banani na bashadari baminaku bato wana tu baza bamodele te kotangela nga bango te po bakosalela se mabumu na bango sikoyo sasa hivi faut tokende na makambo eza très intéressant makambo alobi po bato FCC marche à la muka ya lilobi ya maintenu congolais nyonso oyo azana posa mongwana tobi malobi azalika mpona la muka te ezali mpona bakongomani nyonso te IDPS asalaki na ye marche na ye jeudi na minute oyo po tosangana na UDPS tosala marche moko tosala eloko moko tokosengana na Félix ka eloko moko lokola bato FCC bakoyebisa Félix bakosala chantage balobi balingi coalition te balingi cohabitation pona kati ya coalition bakabolaka bokonzi na kati ya cohabitation bakabolaka bokonzi te na yango Félix andima mbela wana ya bango aya kosala coalition na peuple congolais olandinga malamu so asali coalition na peuple congolais mais peuple congolais akosala face na bato FCC po eloko faut kanga po bato faut bayeba ya que bato FCC bazo sala face contre bato KHT bato FCC na balwa na bango démoniaque na makanisi na bango mabe ya ko batela miyibi bako sala face contre la population congolaise lelo otamwe na nzela dollar de combien na combien dollar de combien na 21 dollars de combien na 2000 francs 1 dollar ça fait une année et demie que Félix est au pouvoir. La vie sociale des Congolais est zanasi. La nia madame. Salaire à ba député et à ba nzambali misanga. Salaire ya ba député ba ko baba ba bango 2000 na ko charger na bango ngolo ko tuna sumituna. La nia madame yo député ba ko futa 11000 12000 dollars 15000 dollars o ko singa baba kiselo 2000 dollars. C'est que ba ali wana pona mabumu na bango. Et puis na ko ebisa ba oyo ba ko loba que bango bazala malamu protégé par na balwa wana yali na tot na bandeli ya na social ba congolais ya malamu te ba salaire ba depuis ya ba fonctionnaire ya malamu te salaire ba policier ya malamu te salaire ya ba soldat ya malamu te. Il avait fallu d'abord total boni vie sociale ba congolais et comme matalikolo le congolais a constitué sa classe lelo mais pas en musala à une entreprise va signer expérience professionnelle. Nous avons tout aussi ça suko. On conseille une expérience professionnelle. Pour ça là, pour ça là, il faut vraiment total ma caméra surtout wana to banin to sala. Na yango mongwana eza lobby. Bato FCC et bato UDPS mukolo bakabana kabila mobimba to sangana. Bon na minito lokola tozo bundela loko moko mutu na mutu asa na ndenge na ye.
Oui, il y a un problème de ce qui est signé, to sangana, to bundelo ko moko to ndimi na yango. Il est pèse na taka ba double rôle. Parce que pouvoir, parce que une opposition. Ce va balabala. Ce va opération débutant CGT, débutant CGT. To perdre de l'autre côté. Ba on mutu bakenda ola kindogina na bato Kabila. Tant to yebisaka bango na kala que libala o bino bosali et ya libala to bengi na français eza contre nature. Donc libala wana Kabila azana posa Félix azana posa Kabila. Moi baka bwana ezate ya liona pona ba propre intérêt ya bango mibale lokola ba combattant kala tozo dénoncer ngo ba comprendre ki yango te ba comprendre yango siko ngana betele bango maboko radinga malamu to sangana to bundisa munguna lelo FCC a coaché mutu makasi pour ba yebeke ba majorité parlementaire ba ko lekisa bosoto kuna. Mais je leur dire ceci, la majorité parlementaire fera face à une majorité populaire. On a dit que Félix a causé ndingisa akabwani na bango na mobimba na ye. On a dit que et kozala malamu to sangana po to kabra bokondité mais to libérer Congo. On a dit que sala marche na biso lobby na ko benga biso to ko banda na lukunga honorable Mukebai na charge ya lukunga ba o ba ko banda na chango bazali mais point focal na biso na triomphal olaninga maramu to ko tambola soki bato IDPS bazola ba tshaba biso maboko to ko tambola pour l'intérêt général ya Congo. Ngobila na ko yebise loko moko kozala candidat na CPIT article 26 et puis si biso ndingisa ya to tambola olaninga maramu to ko tambola oyo babengi na lopoto marche pacifique to ko buka loko mutu te to ko finga mutu te to ko tambola na ndenge singile bana changu Masina Selembao Bandalungwa Lingwala batu baso bako tambola mukolo ya lobi na mbele ya lamuka poto bundisa munguna biloko ya bosoto ekotikala jamais koleka bato Katumbi na Lubumbashi to randi mobilisation bako pekisa biso te poto tozali na régime o babengi régime d'information to to pesi des ambela bango ba kaka ko protéger biso to sala marche na biso na ndenge longobani ndeko Kasongo alobaki na biso o marche ezate papa sala musala na yo ya kokengela ba Kongomani na biloko na bango biso to ali déterminé mabongisi ezali déjà to bongisi mukolo na biso lobby masasi ebeta te oyebi na marche bato IDPS bato bakofaka misato yo zoki gaz na loboko mais toko bunda pona population za la malamu fonctionnaire za la malamu soldat za la malamu batika kobeta babale réel soki bakoya na mininga na bango ya pilipili wana problème ezate biso to kobuka eloko ya mutu te bato baso balingi bongo wana bazala lobby wana lobby marche pacifique na buki eglise ya Soni abatumbi Serge Pepper Serge Pepper dit que ça ba mena machette ça qui a été fait ça tout abuki eglise ya Soni abuki parti ya Steve Ndekai to telemeli yango na ko encourager yango te yango na lobby na ko encourager yango te biso marche na biso za la pacifique munguna akota te to tambola na ko tosa mibeku olandinga malamu biso bansu na nzela changu Masina Selembao Bandalungwa na bandeli susu bisika nyonso oyo bakongomani bazali baya to sangana to bundira ekolo olandinga malamu kovanda na ndako te yo oyo wali na posa ya mbongwana kovanda na ndako te mokonzi Katumbi na Lubumbashi na oyo baza na Lubumbashi bakosala bango marche awa na ba leader la muka to ali na muto ba bengi Jean-Pierre Mbemba yepa kozala liboso akobanda na kota changu comme ça to tambola na bango elongo po ti to koma na esika oyo to kani na palais du peuple to déposer memo na biso makama ko pekisa zate nous sommes dans un régime d'information pas d'autorisation nous avons informé et puis baya ko pesa biso kaka bampulushi oyo bakokengela biso mukolo ya marche ko kinga malamu banga loko moko te tozali ba habitué yo ebi na mutu anzela nga banga na loko te na mutu anzela
lobi pena hein o ba bengi pena o to ba kana swahili muntu atakufa cela veut dire que na nzela biso banso toujours bagarre hein intention muso zate so so la police bien côté toi zone ça bien te a protéger biso c'est so pour la kaso maboyi c'est que la police a pour zone kasongo so so la police na ko na ko ebisa kasongo aila ndingisa ko boyati c'est une marche permise par la Constitution, article 26. Madame, tu as déjà information que Mukolo Yambo, tu as li na marche na bisu, na ba Kongomani nyoso. Lobby. Après lobby, le Kangai, tu sais l'émission, que non, c'était une réussite totale pour faire passer le message. Mutakobo yango azate, Gentini mobile, sala musala na yo na ningo ngobani, tika 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 tika. Sikoyo na ko suki sana ebite tozana ou bien suki sana mbela suki sana lilo basuka mutu o babengi Guy Michaud Ewando oyo akukanela honorable Mukebai po ako dénoncer mabe oyo ba mejeso na ko ebisa Guy Michaud Ewando que honorable Mukebai ali élu ya ville province ya Kinshasa ako sala musala na ye na ndenge elongo bani soki yo oko kanela ye ke mukolo oko mona ye oko beta ye oko buka ye na ko tinda mbela epa mutazo tinda yo ke baweli nini baweli eloko moko te ndeko Guy Michaud Ewando abengi mwasi ya Mike Mukebai yo kana yebisa pamba te bango tellement que vérité soit ka bango Uraninga madame, vérité soit ka bango, pour na bango muto azuro babo solo, il faut ko grimacer pour ka ngamunoko. Uraninga madame, abengi mama kokot lobby, ayebise ke yebisa mobali na yo na utu ko rate yi na wileri. Mais yebisa place na kozwaye na kobuka ye. Ndeko, omoni ba biso tokoli na bakatanga, omoni na katanga soko zo bunda, okana yebisa yo, sozo bunda na katanga ezaki na bougie moko munene. No bougie munene za mulai penda. Ba perisili yo. Le yo lingi bitumba to perisi bougie o. Po bitumbe sila, il faut bougie wana esila. Yo kana na zo yebisa ye, po ye alobi abundaka. Ngeba ko bundate. Ya azali administrateur général ya marché central. Yena Mukebai et le Komoko Isati. Mukebai n'a fait que dénoncer la mégestion au niveau de la ville province de Kinshasa. Il y a Makambo Belé. Nasir ça. On retourne en mouton. Nasir ça. Au lieu que ok na mubongo. Mais pas ça les gars moi ça dans sa ville provinciale ba bengi nani oh gouverneur. C'est quand on a si ça Makambo Guy Michaud Ewando wana. Alors bien ça muto makasi. Ya bundaka ya ona ko ebisa na eleko o biso toko bundana katanga bougie ya munene ya basango yali mulai so ba perisi yango po esila ndeko oko bundo toki ba beti yo muto makasi po bougie na kosila lelo te yango yo sala te na ko ebisa na bundana vite je te dis na zolo ba pona na bundana vite et tout moi ko luka ezanga mutu na makolo. Le problème c'est quoi? C'est parce que Mukebai dénonce ba mégestion o ngobila akosala kini bopeto réussite zate ba to ba lobate faut tinda ba na TV na ba téléphone ba menacer ndeko Mukebai soki eloko ya mabe lié donc mutu akozala responsable et ali ndeko Gentini po bazali ba to Gentini o akotinda po ba menacer ndeko Mukebai et puis le quoi le bégaza mutamakasi amilengela yoza amilengela et à rappel ba mettre sans paquet bazali hein on a dit ba mettre plus sans paquet bazali depuis tant matina mais c'est ça ça sina makasi mais azala sûr c'est ça je te dis akobangisa mutu te biso tout bana 1900 akobangisa na mutu te benga lisusu kolobi to benga kiye ya ata le poto mukaye bien ngote ba ko benga ina français on yibaki mbongo ya ata français ebité bato Gentina ko mebela biso bango wana Guy Michaud pona sukisa na yo pona kozo ngonga mingi te pona ko sala mutu ulaninga malamu lokola ali mutu makasi zala makasi biso to kolemba te continue na ko benga na mutu azotinda yo na yo to ebi bisika to kosuka na bino na sukise wana na zoni siko na makambo ya marche po ya ngonde actualité
il y a une actualité. Biso bantu na nzela faut hein il y a un match ezalaka il faut ça la côté honorable moko boye ya iso la bengi batu jour à marche bakani téléphone so boye c'est honorable moi poser là honorable moi n'était pas nini c'est gâté na rozela aussi ça tepo na rozela aussi ça tepo na rozela aussi ça tepo et biso te biso dans ta terrain azapi na kata la muka ya ba nego motiver ba marche jour à marche boye boye téléphone ni lekate ah wana ye comment nani comment nani ah tanga soki lobi après marche beaucoup tene général Ndeko pour ni mon net un général de ça pas au fond je risque de prendre une balle nous sommes bien battu et comme un joueur on a caméra comme ça tout na zela ibisayo ozoye bana ile ko to sala ka match je crois il y a le 30 juin si je me trompe pas to kena na changu na Mike Mkebai c'est bien non donc ba beta oyi milinga oya rougeâtre milinga oya rouge oya rose wana oyi milinga soka et si la kasikote ba beta milinga wana to aki ngai na ndeko na ngwaza na boyoko ndeko mele na Mkebai na ngai ba photo moko tambula na ba réseaux sociaux to fuka to aka biso mibale donc na ko simba ye ba photo wana c'est pour te faire voir na ko ebisa o makambo oyo nga sana terrain makambo o Mkebai sana terrain soki to so bengisa bato elingo lo bake biso nde to aka liboso elingo lo bateke na kamera kozala Merci bon on s'en va côté ni pour biso ba pesi biso lukunga biso ba pesi biso lukunga c'est ça que je te dis so ina lukunga donc nga déjà lelo penda nga déjà na te bon nga imana soni natinda leo batu o bayebi bituma na terrain bazali bene Raphaël yo oyebi ozaka na terrain omona nga na tete omona nga na terrain ngai na mesana na terrain na mesana na bamilinga pilipili na mesana na eloko babengi ela makambo ya terrain yango wana nganaka micro kaka te terrain nde lobi yaka na terrain okutanga na terrain naza na état de prière oyebi na état de prière tena obanga te état de prière na sens que tozomilingela déjà mpona makambo yango tomesana nango bagare oyo toujours bagare ya kala ya lelo te ata ikozoboya na tanga yo oyebi Raphaël ayebi Tatiana Otsango ayebi bapembele Peter Tsani bayebi kino Jona guerrier kuma guerrier ngam tuna zongo te guerrier to monde bonga bilile lo baka donc batu nyonso o balimi mongwana lobi na terrain to bundele kolo lo amina ko koleka te on sala oleka te to ko bandana na o babengi ba réforme en amont et puis en avant de to ko tala makambo ya mokonzi o kamba seni to ko tambola pona yango ponga ndeko ko sa malona ngana ebiete na bitumba o biso to yebi ya ko pesa mongwana na Congo na ko za mutali boso mto yambo so ena terrain na lukayo ole luka ngai na lukayo ya kawana benga ngama ta batu mususu bakwaka soko même pour la marche à Kimi nga kimanga et d'ailleurs pour ton information na mela milinga kala pour ça milinga et ça va bien fort donc milinga ça va bien surtout c'est koti o rose wana o to mela na ba Mkebai na changu tala mili kwa saka so ba betio Jubemba yaka te Jubemba yaka te yali kala mikolo ba 30 jours tozo kama mongo wana Jubemba yaka to melaka pe milinga mais on peut yali biso ba sur le terrain ba Martin Fayulu bandeko Muzitu bandeko Mkebai uraninga malamu ndeko parquet to tondi obutongi na sepeli mingi na ndengo pesi nga opportunité na pesa mela et pas ba kongomani o balingi mongo wana po tozala lobi na marche yango tobundela ekolo ata biso baso oyo tokozwa lifuti na yango te me bana oyo biso tokobota ntango bakoya na mokili bakoyebisa bango ke tata na bino abunda to mpona etumo mais aprofite na yango te c'est un grand combat oyo esengeli tobunda
pour ezala ndeko Chilombo ezala ndeko Kabila bakoya pour banda uta Chilombo za na pouvoir 1 année et demie bientôt 2 ans rien ne change dollar c'est comme à 2000 le bio organisé 3000 $1 tu vois aucun député je le dis atikala ko tambola pona vie sociale congolais jamais hein télé aza ilombe ya bundira ba kongomani ah na ya za ilombe na sepeli mingi nzambe abexela biso apesa biso surtout makasi pona etumba lobi eleka malamu ba kongomani nyonso bakuranda ngai osako toujours bagarre